Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion, Jésus est bien mon ami. Et des faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'avais prédit. À dépasser combo à Jésus, à s'asseoir dans le temple, à adorer à l'Ubi à Zanzan. Bible me dit Satan a se déguisé. Na serviteur de Dieu, na ba prophète, yango ozomona, na banzembo, ba signe, elateli, bizaleli, nzamba binisi bango poisa. Kiyo, ozumbongo na yo, okoko pesa un pasteur satanique, okoko pesa un pasteur ya gege, bosali alliance na bango. Oh pasteur on a yo pesa mbongo asali alliance, abendi ngenge na yo, abendi santé na yo, abwakeli yo suko botutu, abwakeli yo malade. Je suis sur Sentinelle TV, la sentinelle de la diaspora, toute la ville en parle. C'est ici que vous pouvez suivre toutes les informations sur le Congo. Et la bonne nouvelle, comme au temps des apôtres, la révélation du nom de Jésus, c'est notre affaire. C'est-à-dire, sur Sentinelle TV, Bassangwa Congo, Yesu Christ révélation et ezali bongo spécialité na biso. Donc vous allez bongo brancher dans l'émission na bino à chaque dimanche au tobengaka Christ pain de vie. Merci na ba ndeko nyonso baza fidèle o ba bengaka o ba encourageaka o ba bondelaka pona biso o pe ba soutenaka na ba prière na misolo na ba don nzambe nanga a pambola bino nzambe nanga azana bino. Alors lelo na ye beaucoup plus qu'on répondre à ma question, il y a des gens qui ont dit pasteur, il y a des gens qui expliqué pour nani mikolo yo ba sataniste ba komi belé l'église. Misala mabe na kati église komi poisa. Boyebi dossier à Gégé, boyebi dossier à Guédé, boyebi dossier à ba démon na kati église. Bayembi presque nyonso bazo salela satana ba pasteur ebele bazo salela satana ba délivrance ekomi na ya bom kindoki na kati église magie na kati église banganga bakomi ba pasteur bandoki bakomi ba pasteur église ekomi bandoki na banganga bato basambelaka bazo bongo mate elateli ya basi mabe bana bazo ke église bazo changer te yebisa biso ezali nini yo mutu oyeba makambo. Bien aimé, place na ndima ke Yesu aza solo ezali lo bana nzambe. Na kati ya Bible solution makambo tout ozoluka ya libala Bible résoudra problème nango. Musala ba séjour santé nzambe azali apesa la solution. Mais liloba na nzambe il faut autant ngo lokola Bible. Bible batanga ngo na inspiration. Parce que la Bible est la parole de Dieu révélée. Ils ont caché. Pour oser révélation, ils ont quatre paroles. Sans autant la Bible, le la Kwaku, le la Kalao, le la Tintin, oser le remonter. Mais sans autant la Bible, il faut la remplir de la puissance du Saint-Esprit. Il y a mon enseignement, mon ensemble, ngana se terre, makanis nanga, sagesse nanga, o ezana mutu nanga elongwa, o ya likolo ekita, pose à l'instruit. Nyonso ekomami a arrivé il y a Donald Trump le président des États-Unis, Brexit sorti ya Angleterre nakati ya Europe, guerre Syrie Israël eza nakati ya Bible ezo expliquer biso Daniel 7 banana 4 ti na 6 bazo expliquer biso que aigle na lion aigle bako perdre pouvoir na bango. Vous voyez que Angleterre emblème nango ezali lion et États-Unis emblème nango ezali aigle.
Tozo kende na ekokisameli ya maloba nzambe, Angleterre a perdre de puissance, pour être antichrist abima, Amérique a perdre de puissance, mais après Angleterre a besoin de la puissance makasi. Lelo oyo mbongo na biso Angleterre pound ekiti. Liboso ya la biso otindi 300 livres na Congo ba reçoit 700 800 $. Lelo comme otindi 300 livres na Congo ba reçoit 200 quelques ou bien parfois 300 $. Mbongo na biso ekiti. Mais kalamingi te mbongo na biso ko mata Angleterre o mata na puissance et États-Unis eko s'affaiblir. Nangonga wana nde Syrie o azalaka ennemi ya Israël banda kala. Ako sentir que États-Unis est en puissance sous Tekiti et États-Unis na qui ça na Israël relation ekozala mukuse ekozala soubiente, alors États-Unis ekosundola qui ça Israël et Syrie en complicité na Russie va attaquer Israël. Mais Bible zoba Israël a rebunda contre Batunio, surtout Israël a kolonga. Israël a kolonga. Israël a kolonga. Parce que Israël est allé moka etamola bilaka nzambe. Ndekonanga makambo nyon surtout ezali accomplissement ya temps ou ya signe de temps. Signe ya fin du temps. Alors nangonga o tozana fin du temps. Nzambe azo révélé ba sali na ye baya ko pelisa mwinda pote bato bazana molili babima. Satan ayebi ngonga. Satan ayebi ki akokenda lifelo. Satan apona lifelo. Mais Satan ani kokende ye mon côté. Yamoni Satan a côté l'église parce que 2 Thessaloniciens 2 les œuvres s'abussent que le diable ira s'asseoir dans l'église et se proclamer Dieu. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2 Tobani na 2 Thessaloniciens 2 Tobani na na 5 balobi boye Tobani na 2 Thessaloniciens 2 3 balobi que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. L'adversaire s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faisant passer lui-même pour Dieu. Tout ça dans 2 Thessaloniciens 2, bandana 3, ti na 5. Bah oui que adversaire yanzam. Adversaire yanzam zanan, c'est Satan. Aosani, a dépasser combo à Jésus. A ko s'asseoir dans le temple, baba na ko adorer albi ya zanzam. Bible me tezolo bam. Satan a se déguisé na serviteur de Dieu, na ba prophète, na ba apôtre, archibishop ba se déguisé. Bazana Bible. Bazana bonzambe, bazana komwa Yesu, bazana piété, akoloba lokola basango, akokitsa voix, mais na kati na ye azali memete, azali lou. Apocalypse c'est pas zolo bango. C'est là tout en ango. Apocalypse c'est eux sabiso parce que zali révélation et parole en Zambé. Batebele bazole gana TV na internet ba osala ba aventure. Et biso to yiki mongo en Zambé to yé ko fungola bino miso po ite o yazala matoi ya koyoka ayoka. Bazolo baboy. Les ali lettres aux saintes églises. Écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse,
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas laissé. Mais j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Amen. Toloba qui était tozali bongo na Apocalypse 2, tokota na 12 ti na 15 na 16 kutu. Apocalypse 2, 12 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Épée aiguë en 2 tranchants n'est autre que la justice et la protection. Un pays fort, pays où il y a ma casse, pays où il vanda, bavandi sera justice na protection où ils allaient armés. Sur total la Moka Congo, le coup des Amoka sous l'occupation, le local de Bosso va salir ba bomi justice, ba juge corrompu, inféodé, puis ba boma armé. Police exate, pour police moussa na il faut protéger bateau. Nzambe pe azandi ngwani loba na Nzambe ezali mbeli ya mino mibale, ezali justice pe ezali protection. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Yesu alobi a yebi place bozo kende. Et ça dit trône à Satan. Mais Satan a risé à retenir comme Nzambe, à retenir le Nzambe. Église, au moment où église, batia Bible, batia Kombo, maintenant c'est qu'on a ezali église satanique. Yesu azate. Alobi, je sais là où tu demeures, là est le trône de Satan. Il retient mon nom, église de Jésus-Christ, église Boyenaboye, église Boyeboye, église de Dieu vivant, église Boyenaboye, église Awalesa, église ya Mbi ya Gege, Boyebi bakombo na baone sotuana. Bazana bakombo ya Nzambe. Bazana Bible Nzambe, menacé ba sataniste. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Bazana foi ba fetaka Pâques, ba fetaka ba fête union surtout église, moromona ba fetaka Noël. Et pourtant Jésus a dit qu'on va fêter Noël. Alors, à l'Obiboye, au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Awa nzambazo rappeler batu ndenge Antipas baboma ki na ebe milia batu wana l'église wana bandoki l'église ba démon soko za muta vérité ba ko tielo poison ba ko boma yo ba ko koselo makambo. Alors oui, mais j'ai contre toi certains griffes. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseigne à Balaam à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en les livrant à la débauche. Église Mombaso Wogi, Bible zo yebisa biso to ka na Satan na so ba sali mabe. Mais on a pasteur, batay na télévision kaza pasteur mabe. Ya une église abani ko problème na ye ya sali mabe alingi bino bandimi bokota likambo na bokoma ennemi ya mutu wana bo finga kaye bo bana la kele mabe. Donc ezali église o ezana doctrine ya Balaam. Balaam azali ko la kele bana Israël mabe. Or Bible lobi ke mutu moko te akoki ko la kele bana Israël. L'enchantement ne peut rien contre celui qui a Dieu. Donc c'est Dieu qui est en train de reprendre les gens. De même que tu as chez toi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Doctrine à Nicolaïde, ezali doctrine à batoyo, bazo mvuka bato.
bazo autorité likolo bato lelo mono comme une église avant yo sombelo ko faut pasteur ayeba avant bota faut senga permission pas pasteur avant somba TV faut pasteur ayeba avant tina mbongo na banda kuna bino faut pasteur ayeba batei bino même que zali et ozali bongo sous la malédiction to ozali bongo sous condamnation ou babenga on ba kombo belé maman langue boyebi ninga la kana ko ide ko aider ndeko na yo okomi opprimé okomi bongo malédiction okomi bongo condamné ya ko aider batwana ça dit enseignement na bango ngwana. Alors répands-toi donc sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc awa kolo azo yebisa biso jar nini ya batwana bazali, c'est-à-dire batwana bazali ko côté ya bino mate ya moko o okoma captif o okoma bongo na nini, comment on appelle ça, aux ali bongo dominer, aux ali bongo posséder, okoki ko aider ba famille na ote alobeli o famille na yo ezali bato bosamela ba en église bana msuba ba ndekonote. Donc biloko wana nyonso tu Bible si elobi yango pe lisusu soki toke na Matthieu 24 zo expliquer nyonso Matthieu 24 zo sabiso. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'avais prédit. Jésus a dit, il s'élèvera des faux Christ. Awati Christ n'a plus réel. Christ, le créateur, le Messie, azali na masculin. Tant atie Christ en pluriel, atie lingomba ya basakoli ya lokuta oyo bakoya pona ko séduire bato. Pe balobi place à liboso bako élire domicile et ko église. Église ezali sika lipamboli, mais église ezali salle ya théâtre. Et sika pi diable akoya ko pengisa bato. Et balobi akosala ba prodige ya ba miracle makasi. Netinga lelo so yebisanga ke pasteur wana aza puissant aza mosali nzambe pour asala ba miracle na oyebso ko convaincre ngate pour nga na yebi ke bato ba kosala ba miracle na ba signe ba prodige mikamo ya grave ko tamola même mikola mai mingi na kati na bango uzala antichrist ba koya pour na ko séduire bien que mosali nzambe solo pe akosala miracle. Donc to komi na ngonga oyo to comme une temps de la fin, makamino surtout Bible comment, makamino surtout Bible loba, et ce qui nous koksama moko na moko, Jésus, asa déjà na ba mir na biso, enlèvement, ezo ya calamité, et liloba na nzambe que nous koksama, que ba faux pasteur, ba faux bataille, ba koya ba ko séduire. Lelo oyo, la plupart de l'église, les autres benga église, ils allaient église té, ils allaient agrégat social, ils allaient musique, ils allaient aventure, ils allaient bongo, église à Satan. Apocalypse 2, 12 à 16, je sais que nous avons na yebi place yo zali, ils allaient temple à Satan, ils allaient église à Satan. Ce qui est long messager proverbe 30 na télémi. Nesi non abibo bino batbo landaka pasteur oyo muzombo oyo. Bino watu landaka pasteur oya muluba, bino watu landaka pasteur oya mukongo, bino watu landaka pasteur oya mushwaili, bino watu landaka pasteur oya mutabandundu, mutu wana lokola bokenda batabandu na batabandundu, bozali temple ba démon za bazate. Bakoloba na problématique. Bakoloba na lukela ka bat makam. Ou bien bakoloba a échoué. A échoué ngwa komi jaloux. Lelo oyo batu bazo bate échec ezanini et victoire ezanini. To réussite tes années. Ce qu'on a 5000 personnes, bayaka obengi en église, et que na kati na bango, ata moko ayambi yesu te, ata moko se repentir te, ata moko okota lola te. Na mutu oyo azali na mutu moko pamba te isambala okota lola, mutu a échoué, eza mutu azana 5000 personnes oyo amemi bango na lifelo. Mais mutu oyo atei mutu moko
amemi bango na lola ye mutu réussir. Mais lelo tellement miso batu mingi eza kokufa, miso batu mingi eza envoûté, miso batu mingi ezali na kati ya boumbu moyen mona biloko wana eza te. Yango bozomona na banzembo basini elateli bizaleli nzamba bimisi bango poisa. Nzamba bimisi bango poisa. Parce que batu bapesi nzambe mokongo. Balingi nzambe te balingi vérité te. Ndeko na biso oyo Daniel ayemba sosola atango oyo lokola kritikaka église. Ndeko na babwakisa ye. Eza na église moko te bako yemba bako benga frère wana kino yemba. Pona nini? Po frère abandai déjà komona mabe na kati église ayembi yango akebisi bato. Mais lelo bato balingi gege, bato balingi ba mai kalambai oyo bazali ba disciple Marie Misambo oyo asimisa bango kisi. Ngana za koyoka banzembo ali fokodiciel trop. Mais na yoka bango soute. Il faut yoka banzembo ya mutu aza inspiré ozo salela nzambe. Abraham, Jacob, kubandana ba Moïse batwana nyoso basambela nzambe moko. Sozo sambela banzambe misatu oza idolâtre. Yesu aza nzambe azo se manifester na trois personnes. Il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est le Dieu le Saint-Esprit, mais en réalité c'est une même personne. Il y a le film il y a Eddie Murphy, un prince à New York, a joué 5 rôles, mais c'est la même personne. C'est la même personne. Il faut en révélation pour comprendre que Eddie Murphy, Yewanaza coiffeur, Yewanaza prince, des Amunda, Yewanaza Bou, Yewanaza Bou. Il faut en révélation pour Yebam. C'est la même chose dans Moussala Nzambe. Alors, tant que vous avez pasteur expliqué biso, ndengenini, bayembi, bazola kisakindo kisiko na kati ya église, ba pasteur, ba komosala ba magie, ba pasteur, ba komi ko bimana ba sia bato, ko sala ba vanti, boyena boye, ezali misala na bango nzamba bazo exposer po yo ofungwa miso obima. Ba benga église ezali lisanga ya ba peuple oyo ba boyi mokili, oyo ba boyi masumu, balobi biso to landa Yesu. Bobino bolobi boze église, boboyi masumu, boboyi mokili, boken église. Mais na kati église wana pasteur na bino ekobisa so botana ba fille nyos ba na église. Ba kambia chorale bazo bimana batu nyos to ba dirige na chorale. Mo kambia intercession azana ba makamu na intercession. Moto protocole basi yo surtout a protocole ya ye. Siko ba nani azo kosanani. Bobimina nte boze église te. Église ali église elle a sortir hors du monde. You know le Bible ali sorti hors du monde mais bazo retrouver ba trace ya mokili. Lelo oyo basi et Afrique nyonso tout balingi suko za naturel te. Pona bango fuba look loko ya mindele. Ba suki na bango, ba maquillage na bango, kotia ba fond de teint tout. Or la Bible zo ba moi si fois ani. Moi si fois naturel. Tango yo moi so boy za naturel, o comme ko copier mindele. O salini, o tombo keli nzambe. Yango bande ko nga to komi na tango suka, esengeli mutu na mutu ayeba andima nani, apona nani, alandaka nani nzambe na pasteur na ye. Parce que na suka masolonyo surtout lole ali li felope ali. Oh Yesu ayaki pona ko sauver yonanga. Yesu alobi boye pananga oyo nyonso tu akoyambanga lokola Seigneur pe sauver awakufate. Bangle balobi he shall not die. Died. Soko landi Yesu okufate. Akolongola yo na vie ya kufa apesi yo vie naturelle, vie éternelle. Yesu mutalobi yango. Soko landi azo le kisayo na kufa azo peso bomoy. Mais lelo batu balingi yango te. Yango bien aimé, tobima na église ya ba Nicolaïte. Tobima na ba église ya ba aventurier. Tobima na église ya ba démoniaque. Tolanda église au Jésus-Christ aza Seigneur pe sauveur. Yango moni nzambe lokola azaka simani loba na ye abandi ko bimisa misala moko na lumière na poisa. Po boyeba banani bazo salela nzambe
pe bana ba osalela nzambe te. Alors biso souci na ces années boye ba parole pour vous la sauver. Jean 8:32 à l'obé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors moi ça m'étonne, moi ça m'écoeure. Comment on a monté ça 10 ans, 5 ans, 15 ans d'église, ayokana no mongo wa nzambe te. Soko yambi Yesu, o yamba Saint-Esprit. Saint-Esprit soko yena kati ya vie na yo, azana biloko misato sala. Et loko aliboso Saint-Esprit sala so na Saint-Esprit, a justifié que l'Esprit de Dieu. Soki nemozo landanga, soko na Saint-Esprit, Saint-Esprit a confirmé le message nanga lobi, wana za messager nanga, aza mosali nanga. Saint-Esprit a convaincu mutu na péché. À chaque fois ngo yiba, à chaque fois ngo sala mabe, esprit yeb sagayo, yoso yamba yesu, oza mwana na nzambe, okoko se comporter boité, oye pekisa ko esprit en nzambe. Saint-Esprit a joué un rôle et a justicier. Na yeb sagi bino ke, nzamba zo yeb sa bana Israël alobi nazali oyo azali na épée ya deux ya deux tranchants. C'est-à-dire azana justice, azana protection. Soki yo basalelo likopa, soki yo balingi bebisa yo, soki yo balingi basala nyoso mabe, Saint-Esprit lera kitaka ayaka pona ko protéger. C'est-à-dire lera zo ko protéger yo, azo ko justifier yo. Nale na bandaka église na Masina, là na sali mariage, église avec batebele. C'était au moins sur les aïe mouké, je crois à l'époque vous m'avez autant raté, mais comment il y a 200 personnes. Sur les aïe mouké, c'est les aïe 180 150. Sur une exagérité. Alors ma fille est belé bazala ki wana ko ya l'église, nzoka ba yeba ngana za na poto, loko na moi cité na bala moko na kati na bango na omeme na poto. Bazai ko ya ko pesa ba dim, en tout cas na zalaki na ba protocole bato ba yinde na ba ministère ba yebi. Mais là kaka na keko bala tellement na longwe masina, na keko bala na sendwe na kasavubu, basiliki ba fille basilika, ba protocole bani basilika, ba sala témoignage ba koko selanga makambo pa maman na bango, oh évangéliste Salomon, il fallait bala biso kutu a promettre biso bala, ba biso to alobia bima na biso bala biso te. Ba maman wana bazalaki ba pilier église, ba maman bazalaki bo ba maman oyo bazalaki bato bazako soutenir ministère. Là na bala une semaine après na église on a puta 5 personnes. 5 personnes wana papa nanga, maman nanga, moi nanga, titi na ba sœur nanga je crois. Na tuni parce qu'après mariage to na général soni na Matadi. Tout ça a une semaine je crois après les deux jours. Premier kill te bo bat bazati. Natuna batu bazaki pembe nanga ndeni batu bazati aiza robe batu ba fille tout ba pesi ba témoignage à pas ça biso zo ro sérieux nzoka yotala o sala bo au premier temps batu ba bala o bala bangote nzamba zotala nga na ba fille nyonso ba sambela na église nanga ezata na mon côté na lula yo una ndoto una bobuto boy l'église do ba kosaki. Mais là, ba umela gite, muninga moko ya pasteur, autaki Gabon ngam na yagi na ye, a kosi bango ba kosa l'église mususu. Le bake kuna, ndeko wana Gabonais a bimi na wango talaka bana masina, kosi ba wana mamina na Gabon na Libreville boy na boy. A bimi na bango ba betani mutu, le ba moni e indeli bango, bake websa ba mama na bango to koselaki mosali na nzamba bat makambu le messager to koselaki makambu biso nde to zawa linga ya bala biso yatika ko yebsa biso le monte o moni cet esprit ne la salaki le bat ba sangani ba sali faux témoignage pour nanga ngai na komi lokola victime na li mutu asali mabaza victime alors ngamo na ko se défendre te bango moko na kati na bango ba swani ba bimisi vérité que to koseli pasteur makambu asalani makambo wana te et bato bakendeki ba bazaki na courage bazonga basenga pardon bamsu bazonga te basenga pardon te ti lelo vi na bango eza ndengo wana bano bakosela nga makambo moko azaka na Allemagne muso azaka na Suède o azaka na Allemagne ti lelo ko senga pardon te chaque fois soka bali mobile na kufa nazo bazo kanga
akoselanga makambo aselanga pardon te abima kenda bapanza église esalanga pasi na motema mais lelo akoma soka abali mobali akufi mususu akenda kuna abotaka te ti lelo mukolo mususu azwaki ide alobi papa en tout cas nazo reconnaître que makambo ezosimba te nzambe azotalisanga te nakosela o makambo nabomaki église il faut na yana osenga pardon banda aloba koya awa po aza na Suède ti lelo aya te oyo nazoloba bakufi te baabana na nga baprotocole na nga baza kozala na nga nazovana na bango lokola leki na kulutu parce que bamisusu toza bagénération moko bamisusu peut-être nakozala yaya na bango ya 3 ans 4 ans 5 ans nazokosa te bato bayebi histoire ya ministère na bali c'est-à-dire so bato basali likopa bakoseli yo makambo nzambe justice akokita atouche moko na kati na bango a défendre yo rôle ya Saint-Esprit en moi. Alors comment se fait-il yo ozokende na lelo na église pasteur ayebi koteya te pasteur alakisaka bino église faut la christocentrique yesu faut azala na kati ya makambo nyonso omoni nga nde nalobi awa na parler sur Jésus na pesika témoignage na nga moke ndenge basalela nga complot pour baboma église pour basalir nga na ye koteya bino vi na nga te na pese exemple moke mais l'église alelo koma koyemba moke mateya moke kosenga mbongo 3 heures du temps bayamisa batu yesu te mateya repentance eza te bakomi kopesa même batu babateme na kati ya salle de bain. Ok, Bible zo babie Jean-Baptiste apesa Jésus baptême na Jourdain kende na Jourdain au monde eza mai ezo couler eza baptême te eza piscine te. Alors ndeko nanga na réponse na bino pourquoi lelo ba aventurier batoni une église, pourquoi ba prophète à lokuta batoni une église au monde batonio surtout basimbaki kisi on a kufaki on a zalaki 5e mois si ya diabolo on a zalaki 4e mois si ya Lucifer on a kufaki na kena lola bango tout soka sebu mama comme pasteur banganga nyonso tout bakomi ba pasteur wapi sika batika kisi biso le to bani ko sambela to mona ba témoignage ke mutu ayambi Yesu ayi alobitalanga na tiki kisi na ayambi Yesu Bible na nga ngoyo o ezali carton nazali ko pumbona butu poso ngu bango na tiki lelo batu bayambula batu bakoma ba pasteur balobi bazali bandoki to mona place batika kisi te to mona place balakisa ba biloko na bango ebonganga te to mona place batumba ba livre na bango bazako tanga te mbala moko alongwe magicien akomi pasteur faute eza yo mtu zolanda ya wana moni mingi bakufi mingi bakanisi ba okene église mingi ba lokami na kati église parce que église ezali temple ya suka ya théâtre. Bible na utotanga la binongo elobi Satan akoya akovanda na kati église alobi yenzambe bazoko sabino na miracle bazoko sabino na mbebele. Bible lobi celui qui croit en Seigneur Jésus-Christ les miracles l'accompagnent. Ndane na aboye na lobela miracle te miracle accompagnant. Combien de bateaux babenganga na intercession miracle à vendredi pasteur en tout cas leto sambeli loboko nzambe leto salibo loboko nzambe na moni ba mateya na moni ba témoignage belé bosi bo mona ngai na chaîne oyo na tie témoignage ya mutu azokumisanga non na tia témoignage ya mutu ya Yesu soki na bondela ki pona biki soki na bondela ki pona zumukanda soki na bondela ki pona boti ezanga te zali don ya nzambe mutesali alors na tout na otolo point lelo batu badi ba komisa miracle on dirait bango ba kolo miracle on dirait bango ba dirigeaka miracle boya lelo yesu akokita akosala miracle na 15 heures bango ko programmer nzambe. Bien aimé, Bible lobi toke banatanga suka de faux apôtres, de faux prophètes, de faux pasteurs baroya bit na bango zani na yesa bino Satan aboyi kokota na lola alingi li felo mais alingi okende ye mon côté alingi kokena yo. Bien aimé, vous en a destiné moko très important, vous en a destiné moko munene nzambele a botio pardon nzambele a botio te nzambele a tinyo et pas ba boti na yo po bota masali nzambele a kelio akelio te po ya goshuwe akelio te po lelalelaka akelio te po mona na passe ma kelio po que de succès en succès akelio po to kutana lola
lobi nakuta ina ser na somoko na town na ville ser wana akondi et puis azan esprit de mort mais ser wana eloko ne salama na vie na ye pasteur moko nkosi aleka na TV awa sakayon saza muzombo akosaki bato bopesa bambongo na kotonga hotel bopesa bambongo na kotonga hôpital na kosomba centre na Londres ozala ba congolais tout azwa bambongo bato asomba bandaku asomba banini pe bato tout bapesaki bambongo aluka bango ser wana apesa 1000 livres epai ya nkosi. Or soki yo ozwi mbongo na yo okopesa un pasteur satanique okopesa un pasteur ya gege bosali alliance na bango. Or pasteur wana le yo pesa mbongo asali alliance abendi ngenge na yo abendi santé na yo abwakeli yo sikoyo botutu abwakeli yo maladi. Bato nyonso bapesa nkosi mbongo na Londres na Manchester na Angleterre et peu partout ville bango e blokama bamsu bazobela bamsu bakokufa soki bakutani na ba vrai pasteur te balega na délivrance parce que basalaki alliance na démon et ezaka pasteur wana te pasteur nyonso ezala mbi ezala walesa ezala Tony Silas ezala kisa batoni oyo azana Kinshasa ba Tony mususu azana Belgique wana ba Jimo ba pasteur wana nyonso tu ba aventurier oyo bazokotela Moïse Mbieke alobaki gegete alobaki keza Jésus soko pesi bango mbongo OK présence na yo na prière na bango osali pacte na monde des ténèbres ngongango ezali ya koluka nzambe. C'est Dieu qui a parlé. Soko luki nzambe to leki na délivrance te okokufa okenali feu. C'est wana na moni etana ya un esprit de mort. Pona nini? Mukolo abenga ngai ayi kopesa ngai preuve ka futaka $1000 1000 livres na tuni nga biser. Siko epai aventurier opesi 1000 na église na yo place yo uta na Kinshasa place yo zako de culte matinal pasteur azali ko bonde la pose wa visa banda yo ya potoso pesa combien? Pasteur na opesa kaka na ndeko lobi boye na osala esika yo uta pasteur o zako lela na ye oyo zako tia ko tungisa bonde la porte visée bima banda yo ya sente otinda te l'église ba protocole otika na Kinshasa na otindela bango ta bilamba te pasteur abatwana ta sapato sombela kete pasteur aventurier omoni ega na TV oki kopesa $1000 1000 livres parfois pe bande kono ba cousin na yo tata moi sino noko no bando ya poto otindela ta $100 te mais un aventurier okopesa $1000 omone sika omiloki parce que Bible le bibo keba ba faux ba pasteur ba faux ba apôtre ba koya le bazoya pour na séduire bino pour ba nuire bino. Alors, si on se retrouve dans Makambo, aux Aranelo Romogo, Benanga, Nabon de la Ponayo, ouais. Si tu crois que tu veux la prière ou bien tu peux donner ta vie au Seigneur, appelez-moi au 0044 74 240 23 933 et je vais prier pour toi. Oh, il y a tout ça, mais c'est quoi? Amoni ke makambo na lobeza solo alingi ayamba Yesu pe bomoi na ye ebatelama ata kufi nzoto ba kokunda memolimo Yesu akosekwisa poto kutana lola ala nanga na prière ozanzambe mobateli ozanzambe mokeli na likolo na nse ya solo na tambolaki sans yozala maître pe mokambi nanga à travers ma terre à mosali na yo na yoki na sengi pardon na mabenyos na salaki na fungoli motema nanga okota ovanda lokola nzambe pe mobikisi o guide ngai tim kola nsuka osekwisa nzoto nanga pe tokutana na kembo na yo na lola tobonde libongo au nom de Jésus-Christ. Et c'est aller dans le nom de Jésus-Christ au lieu ikubimi gege ou bien gigi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon dimanche.